Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous, amoureux de notre chaîne GN Fondement Télévision, vous tous, amoureux de l'émission Découverte, vous tous qui aimez ce travail que nous faisons pour vous faire découvrir les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Nous voici aujourd'hui dans un quartier reculé, un quartier démuni, le quartier Eradi. Nous sommes là dans la commune de Selembao. Donc, partout à travers le monde. Dans le quartier Eradi, mingi na commune ya Selembao. Des alliés moko ya ba quartier pauvre ya Kinshasa, moko ya ba quartier très reculé ya Kinshasa, moko ya ba quartier oyo vraiment passe. Mai passe. Mamnos tout passe, ba difficulté école passe. Mais to yewana pour te faire découvrir bino centre moko ezalaka, centre espace vie. Centre espace vie ndenini. Ezana ONG Mubimba, oyo porté kombo wana ya centre espace vie. Oyo ezali na mikanda nyonso ya l'État. Oyo yo ezwaki batu en charge. Donc, Moutoumoro Congolais na biso moko, Monsieur Augustin Ayimba, abimisi mbongo, asombi mabele, atongi bandaku, ndenge bozo mona deja na sima na ngai bandaku bozo mona wana, centre médical ezalaki awo, école maternelle peu primaire ezalaki awo, centre de formation ya coupe couture ezalaki awo, bato bazoya awa bazoye kula misala, bana mike, bana maternelle, bana primaire ba yekula awa. Ba mama bazoya ko bota awa maternité, ezana bano ba bota ma awa. Mais lelo mai yambula et ya ezipa centre oyoyo. Et mema mabele uta balikolo kuna na ba quartier likolo bandeko baza ba ko expliquer biso. Et ya ezipa banda kunyonso ezalaki awa. Le centre wane kufa via bateau wana ko la coupe couture awa et beba bano e ba para bazana mbongo te okende ko tangisa bango ba école ezana centre ville o ba bana ko yekula awa na école maternelle peu primaire qui laisse na bango e kufa ba mamo ba bana ko zali sungi ya ko bota awa moye ba ya lisusu ezate parce que na centre médical e kufa. Donc vraiment et ça là qui passe tant que tu témoignage à centre oyo yango to kitaki biso GN Fondement Télévision pour te faire découvrir bino makambo to moniao. Mais avant tout okende na découverte peto solo na bandeko bazali awa ba betela biso li solo makambo ndenge zalaki toyo kana nu yemoko initiateur ya centre oyo espace vie Monsieur Augustin Ayimba wazali congolais wazali lelo na diaspora. Mais na souci na ye ya ko sunga toujours mboka Congo ndi asalaka eloko pe azape na posa lelo à reprendre ba activité pour que bana Congo bazali sungi et pas na ye na nzela pe ya yo muta mbongo ko landa biso to kana no témoignage na ye regret o ya zanango mbongo ekei kaka boy à investir lelo awa nebozo mona boy na ba machine ba ordinateur ekundama awa babiloko mususu ya hôpital ekundama awa baba machine mususu ya coupe couture ekundama awa do eza passe mingi boyoka ye nanu toyoka ye ninga zoloba nazo sinaleke ba image bozo landezali ya Albi Bayunga wazali bongo réalisateur ya émission na biso oyo totala bongo tokozonga toyamba bandeko bazali awa bana quartier pe bandeko ba viva centre oyo. Merci. Je fais cette intervention dans cette émission avec Gaspard Ndongal avec beaucoup de regrets dans le cœur. Simplement, vous me connaissez, je suis éducateur spécialisé formé en Suisse. J'ai travaillé dans le domaine social en Suisse pendant plusieurs années. Les enfants, les jeunes qui ont un problème de comportement, les adultes psychiquement atteints, la petite population, c'est-à-dire entre 2 et 7 ans, j'ai travaillé dans ce domaine-là, les enfants psychiquement atteints. Donc j'ai une certaine expertise dans les sociales, dans un pays où les sociales est bien assis. Alors j'ai décidé, à une période de ma vie, d'aller installer un foyer à Kinshasa. J'ai nommé ce foyer Centre Espace Vie.
Et j'ai choisi un coin de Kinshasa, qu'on appelle le quartier Eradi, du côté de Selembao, un coin des démuni pauvres. Je me suis dit, ici, je vais installer l'hôpital, donc un dispensaire, et je l'ai fait. J'ai acheté un grand terrain, j'ai acheté beaucoup de médicaments du côté de Mulhouse, du côté de Basel, à Genève, en Suisse, contre la diarrhée, contre les grippes, contre la malaria, contre les dafalgan. J'ai acheté beaucoup de médicaments, et vous verrez les images qui vont passer là-bas. J'arrive au Congo, des bâtiments que j'ai construits. Un bâtiment, c'était l'hôpital, c'était un petit hôpital, un dispensaire où il y avait la maternité. Et j'ai acheté des lits, tout, les couvertures, tout, les bureaux pour le personnel. Il y avait un personnel pour l'hôpital, pour les sages-femmes qui étaient là. Il y avait aussi des infirmiers. Et tout allait bien. Après, je me suis investi dans une petite école une école enfantine, des jeunes qui venaient là, des petits du quartier, qui venaient apprendre les ABCD, 1 plus 1 égale 2, qui venaient passer un peu le temps dans ces centres que j'ai nommés Centre Espace Vie, au quartier Eradi, à Selembao, du côté de Habitat. Et j'ai monté une petite école coupe-couture, des jeunes filles, au lieu d'aller chercher la vie facile, et on voit les conséquences qui battent place, c'est-à-dire que les filles mères sont partout à Kinshasa par manque d'informations, manque de pilules, manque d'éducation. Je me suis dit, je vais investir aussi dans ce domaine-là. Ces filles vont venir ici apprendre la coupe-couture et par cette même occasion, on va les expliquer comment éviter à devenir filles mères. Les contraceptions, les maladies sexuellement transmissibles. On travaille dans ce domaine-là. Et la coupe-couture a été lancée. J'avais 2 enseignantes expertisées dans la coupe-couture, les jeunes filles. Les images vont passer. Et à côté, je me suis investi encore. J'ai acheté des ordinateurs d'occasion. J'ai amené là-bas. Il y avait une petite école à côté de l'informatique. Les jeunes, pour la première fois de leur vie, avaient accès aux ordinateurs et travaillaient dessus, à apprendre un peu comment fonctionne l'ordinateur, comment rentrer dans l'ordinateur. Et j'avais aussi un prof qui s'appelait Freddy qui faisait dans ce domaine-là. Au-delà de ça, j'avais l'idée de monter une petite école de mécaniciens, parce que le terrain est grand. Et tout fonctionnait bien avec mes propres moyens. J'essayais de regarder autour de moi si je peux avoir de l'aide, mais il y avait du mal. J'ai dit, bon, je m'investis, peut-être j'aurai des coups de main par après. Et tout fonctionnait bien. La coupe-couture, les jeunes filles venaient là apprendre à faire des coupes-couture, les jeunes hommes venaient là. Les petits enfants de tous les quartiers là venaient là pour l'école enfantine. Il y avait 2 enseignants de l'école enfantine. Et à côté, juste à côté, il y avait un hôpital. Les femmes venaient accoucher souvent gratuitement parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et il y avait des infirmiers qui étaient là, qui avaient leur salaire régulièrement. Il est arrivé un problème, c'est qu'à côté de moi, je n'ai pas remarqué à une centaine de mètres, 200 mètres, l'eau des Calamou coulée là-bas venait de Dipen. Et on est arrivé à la saison des pluies. Oh là 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 là, le débordement. L'eau attaquait les quartiers. L'eau envahissait les quartiers. L'eau a commencé à envahir les foyers à tel point que j'étais obligé de stopper toutes les activités. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire venir des petits-enfants dans une école enfantine inondée par l'eau. Au début, on acceptait parce qu'il y avait juste un peu d'eau. On évacuait l'eau, puis il y avait l'école. Mais ça n'arrêtait pas, ça montait, ça montait. On s'est dit non, j'ai décidé d'arrêter toutes les activités. Et depuis lors, les portes sont parties loin, on ne voit plus de murs, et je tôle, tout est loin. Alors que l'expertise est là, à travers cette émission, à travers cette intervention, j'ai lancé un appel à un milliardaire, à un millionnaire, à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a un peu de possibilités. Pourquoi pas au First Lady de la République démocratique du Congo, madame Denise Nyakero. J'ai tous les documents possibles que j'ai au ministère social, au ministre. J'ai tous les documents. L'expertise est là, mais est-il que, par manque de moyens, j'étais obligé de stopper toute activité dans les centres espace vie. Il y avait un petit dispensaire à les femmes accoucher gratuitement. Il y avait un dispensaire à côté, une maternité, coupe-couture, école enfantine, informatique et un lieu où les jeunes du quartier venaient se défouler au lieu d'aller faire un peu le voyou dans le coin. Alors cette intervention, je l'ai fait avec un très grand regret dans le cœur. J'aimerais, maintenant que je suis presque à la retraite,
j'aimerais vraiment aller investir au Congo, prendre le temps de rebooster cette activité. Et je lance un appel à quelqu'un qui va voir cette vidéo, qui a un peu de moyens, qui veut voir cette foyer renaître. Aider les filles à ne pas tomber dans le piège des filles mères. Mawa, pepas na motema. Je crois que Moutounion soit landi pe ayoki témoignage à papa Augustin Ayimba, ou azali initiateur ya centre ou espace vie. Les passe mingi. Mais poto que ne musika mingi te tozo ya mandeko moko ye azali muto abandai ko kengela centre oyo. Donc centre oyo tango bandi wana bana bazoya ko yekula awa kelasi na bango wana ba couturier bazo yekula wana batu bazoya ko bota awa yenda zalaki lokola gardien wa bana ko kengela pena butu pe moyi centre oyo to yambaye papa Bob soko ko yiko poussa na déjà to yambayo mote papa Bob mote papa journaliste santé za malamu ouais santé za malamu na ngolo nzambe. Est-ce que lelo soko tali centre espace vie ninge koma boy ninge toza boy lelo soko tali yango yo ezo salon nini yebisa biso na soko ezo salon nini? Bon pona ngai pona centre espace vie ngazaki lokola chef nanda ko gérer awa nazaki chef nando gérer awa bon bana ko gérer centre oyo mobimba. Oui mobimba ngai mandota biloko nyonso tout biloko nini par exemple ezalaki bon biloko ezalaki biloko ebele école ezalaki awa hôpital ezalaki awa centre d'information ezalaki awa bon bakoupe couture pe ezalaki awa nyonso tout ba machine nyonso ezalaki complet. Mais eloko esalanga pasi ti lelo ndenge mbula mai yaka komenase biso nde ti lelo yango bomona o bomoni lelo mais tolo babanda ko nyonso kundama na ba bureau na ba biloko nyonso kundama na kati. Oui nyonso te kundama na sama bele. Mai yango ezaki mai ya mvula to ezaki nino juste. Bon ezaki mai ezouta na pont moko eza kuna basala ya mokole kuna a partir kuna nde sikoyo pont ya nini mai ya kuna a bloka nini nzela mai oyo ya ipen a bloka nzela wana a bloka nzela mai wande mai yana sa nini aya kotoyo siko tango oyo nde ayaka komenase biso ba poto biloko beba biloko kundama na bazelu autrement ça les a quitté yango wana esengaka na se déplacer muke mais même yo po bana ko vanda mais lelo moyo ngoyo ndaku na ngango la sotelemi ndaku na ngango la sotelemi to telemi likolanda ndaku na ngai kundama déjà oui pona centre espace vie oyo ezali eloko moko boye ebanda ko sunga ebele na quartier toujours na kobota na kotanga na bon na makambo ebele kaka yango to kosenga ke na bato bazali banda mboka papa Augustin Ayimba bato bazali banda mboka kuna basunga ye comme ça soit zongise loko oyo e ozamalamu pona bana habitant yo za mwana quartier oyo pe ozali moko bandaki ko gérer ba activité oyo ezalaki na kati ya centre oyo. Est-ce que makambo bandaka ko salema awa ezalaki penza important pour la population ou azali na quartier oyo eradi ba mama ba bandaki ko tangisa bana awa ba mama bandaki ko yekula est-ce que bandaki ko mona pena importance ya centre oyo omoni mutu oyo abeta lisolo ya centre oyo abeta ndenga mabe en tout cas en tout bengi ba tout baza koto oyo ba oyebisa o makambo so to eleka awa o comprendre ko bota ezalaki ofele opération kuta ba grave sala ma awa opération pendo senti pena ke lelo to moni koma nango ba bilanga koto bon bien sûr que lelo koma bilanga mais mbula wana obligé faut ba landa no bilo munini pont wana place mai a bloka wana le problème eza ya pont so ba landeli yango biso pe koto to sanini makambo ezo ekozonga nango mais ndenge babele matiboye so bazongisi na ndimite ke ko déranger biso lisusu ba parents. Bon, merci beaucoup papa Bob to tondi vraiment botondi ndingo répondre na nini na biso parce que yo zali moko ya makambo ya bato ba yeba ki centre oyo il a fallu to ya ko tuna yo poto yeba parce que lelo ndenge to zaboye population ya koto yo tango ba mona ke centre oyo kufa nango bazaka na maobe ndenge ubia bazaka na bango nese bon et ça là ba on passe
mpona bana bango batanga awa ekosala bango bien te eloko oyo ezalaki ofele ebunga bango ka bongo. Yo mpe oza na bandeko to bana bandaki kotanga nga kutu naza nani muta liboso na kopesa témoignage nga mwana nga liboso abotama na hôpital oyo. Mwana na yo liboso aza awa te ya donc mwana na liboso abotama awa mais lelo hôpital o mwana na abotama si ekundama déjà. Ekundama déjà. Oza na pasi na motema. Esanga pasi na motema esanga pasi ya makasi mpona nga mpe na ndova na peka awa. Oyo nga ndo benga ngo lopango na nga. Mais lorsqu'on a mona ke lopango ngo ekufi siko yebisa siko na zandenge nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozo ya Mbappé moko ya bandeko, tozo ya moko ya bandeko oyo boko découvrir ye lisusu azali pe moko ya bato ba yebi lisolo ya centre oyo abanda kutu na bandeli pe yende muto asali ke lelo to mona quand même que niveau ya lopango e matimo ya likolo ako expliquer biso soka sala ndenge nini ayebisa biso makambo nini pe le kakawa. Ndeko Richard Mbote. Oui, très bien, monsieur journaliste. Alors, yebisa biso monsieur Richard, yo zanani par rapport à makambo tozoloba awa, osala nini awa na centre espace vie. Bon, ngana za moko na kati na centre espace vie na za moko oki epa bando sala pe awa. Okay. Ngai pe na banda ko travailler awa mais esala biso pasi makasi. Ke omoni papa Augustin ndinga zalaki bongo na propre moyen na ye na makoki na ye aye moko atali distance te omoni bato ya koto na base boye en tout cas eza ba côté ba milliers moko boye donc presque bakonzi ebele na Congo batiraka tension mingi te bakoto oyo mais papa Augustin akita koto oyo abimisi ba moyen na ye propre na poche na ye aye koto oyo asombi nanu mabele aya tongi ezaki mbongo na ye moko atongi centre penza donc bakabola ki so botala konte kuna ndenge beba ezaki ba parti koto ezaki ba parti hôpital batu bazobota ba traiter batu azotinda pena ba kisi ezo uta libanda ya mboka ezo ya awa surtout que azana mboko ba kisi azana Suisse papa Augustin donc azotinda ba kisi na ezo ya awa. Donc tozaki koto so tali koto nyonso batu babande ko sepela makasi bana mike babande ko zo formation école maternelle école primaire très bien bazo tanga wa to etuzu ya mikolo pe babande zo mécanique ya basi pe bazo zo couper couture kotonga atinda ba machine ya couture atinda ba ordinateur biloko wana nyonso ezalaki awa biso toza témoin miso na biso to mona ngo place oyo ba mama pe bazali ba ko témoigner. Donc place oyo ezalaki reconni et pe mikanda na yango pe ezali mai nde ko lembisela biso papa oyo Augustin mai papa oyo suka komi kote donc azana posa donc ko senga mwa lisungi moko neti to mona leta mama Denis akoki ko tia biso po neti bato abongo na mona ga mingi na ba émission presque bato ba landa ba émission ba kotala ya sala ba émission presque bakota epoa mutu abongo azokita ba millions parce que bato ebele bakonzi ebele bakita koto te mais papa wana akita koto aya sali centre wana mikanda nango ezali mikanda ya place c'est-à-dire que l'état a reconnaître ki bisika parce que ça en ordre mikanda ezali. Alors yebisa biso nano ndeko lokwa to beta lisolo ya centre espace vie lelo to moni quand même que moi mabele komi ebele awa mbanda kunami yebisa biso nano misala nini salemi awa pour que to koma na niveau auto komi lelo yebisa biso nano makamuni ne salemi bon na makoki na ye lisusu mwandambo oyo azwaka lokola za na souci pe ya koto oyo ya batu apesaki koto to bandi ko forcer koto parce que so botala batol niveau wana ezaki niveau ya batol mais na mwandambo na ye mwana mboka papa Augustin Congolais na mwandambo na ye apesaki nde omoni to bandi kotia ba mabele place oyo yango monaki to bandi ko senga na l'état mama Denis mama ya bana bato aboye ba papa ya boye en tout cas penza il faut koluka kozana bango contact parce que na ba milliers na biso pomo na penza bato bakita kolezate mai passe dans ma condition za passi l'état azo reconnaître a mikanda nango ezali ya centre penza donc il faut que papa wana poa
po ete place oyo ezonga. Merci beaucoup. Place oyo toana posa ezonga etongama parce que tosi tobandi déjà moni nde tosalisali bamabele totie boye ezala bien soki basoutenir ye. Merci beaucoup ndeko Richard. Merci beaucoup eza pasi mingi koyoka témoignage ya makambo esalema awa komona bisika bana banayi kozwa espoir, bisika bana banayi koyekula kotanga na école maternelle to primaire lelo ekomi na niveau ya boye eza pasi mingi. Alors tozokoba toujours awa tokozwa mwa témoignage ya bamama moko ya bamama banayi koyekula awa pe bamama mosusu bazalaki penepene awa bamika kobetela biso lisolo. Après tokozonga tokozwa pe bana bango moko bazalaki ba bénéficiaire oyo banayi koyekula awa na école maternelle to na école primaire toyoka kolela ya bana eza pasi mingi. Soki na mokili bato malamu bazalaka, soki na Congo bato malamu bazalaka, soki bato mbongo toyokaka bayembaka bino pa ba musicien tala makambo ya roya kosala bosunga espace vie yoka na kombo espace vie donc eza place banayi kopesa bato vie bato bazalaki désespéré espoir si sila mais baye koyekula coupe kutira baye kokota bana na bango maternelle awa po bazwa ta vie lelo bana wana vie ebeba kaka boye tozokoba tozwa nano bamama bongo tokozonga to poursuivre na bandeko mosusu bazali awa. Merci. Voilà, merci beaucoup bandeko bino bato bozolanda biso partout à travers le monde na États-Unis, na France, na Suisse, na Canada, na Angleterre, donc partout, même en Afrique du Sud. Bandeko bozolanda biso na Angola, na Brazza, na Lubumbashi, partout bipai bozolanda biso lisolo ya centre ezopesa mawa. Toyoka moko ya ba mama wazaki nzinga awa tango centre ezalaki ameka pe koyebisa biso. Mama Mbote? Mbote papa. Yebisa biso kombo na yo nani pe awa toza na quartier nini? Ah, kombo na mama Angèle toza quartier Radi. Yebisa biso, est-ce que yebi makambo ya centre espace vie? Oyoka déjà lisolo wana? Na yoka déjà na ngamo na bandeko za pembeni nango. Banayi kozala pembeni nango. Bana nga pe bandeko tanga awa. Bana na yo. Bana nango na zane pembeni. Tizela tala pena caméra bien. Loba. Bana mwana onga na simbi boy na maboka bandeko tanga na école oyo. Mais yeko mona mayo ya boka mikwa tango yeko bebe se école place bana bandeko zo mayele peut-être na sima papa Auguste bakoza pe batunde nga yaki kosunga biso ba mama ya quartier Radi. Mai wandenge bebe sa école kufa ma hôpital ezaka pe pembeni awa na quartier kufa biso ba mama to koma na passe toza mabuko kiteko to ko tangisa bana po ye moko mutu azaka charge ya bana siko ndenge lelo ye moko bana ko tangisa bango ya ofele mbongo bakai ba makambo nyonso ye moko bande ko sunga biso ba mama siko tango to moni école yo ko beba biso moko eza biso ba mama to pedra makasi toza nsune bandilité bana batanga balisusu te to lingi bato baza mitema mawa basunga papa Augustin na musalo asalaki ba continuer ekene liboso po bana quartier Radi pe batanga lelo bazala bato. Alors est-ce que eza pe na ndeko na yo, est-ce que yo moko eza pe na muta famille na yo abandai ko sala awa na centre espace vie? Bon mwana mama leki na nga ko benga nga mama leki mwana yaya na ngai abandai ko tangisa awa ya mwasi komone Micheline abandai ko tangisa awa ndenge ekole kenda bango nyonso pe bapanda po musala ko sala ezate. Alors rosenga nini na papa Augustin nanu ye moko et puis na bato mosusu? Bon na senge papa Augustin ako aza asuna pasi teke o nasala azongisa su motema na esima po asunga bana Radi bana balelaka ye butu moyi batanga ka kombo na ye moko asunga na mutu bato bakonzi o baza bozi basunga pe papa Augustin batia ye maboko pour vivre place oyo ezonga po place oyo totelemi boye ezalaki penza place to ayo moko totelemi ezalaki place a bien banda ku biso nyonso totelemi tozalaki bakolo mapango melelo tokoma ba locataire po banda ku ekota mai banda ko emona lisu te ko mona kutu teke o ndako place ezalaka. Merci beaucoup maman passe na motema. Alors yamboke tozwa bana o ba yekulaki classe na bango awa tozwa pe ndeko moko ndeko pusana Mbote na yo ndeko? Mbote papa journaliste. Alors meka ko yebisa bandeko bazolanda biso oza nani? Nga za artiste ya mabela commune Selemba okomona nga DJ Wiz. Okay. Na musicien na beta décaliste. Okay. Ah, est-ce que yebi masolo ya espace vie? Centre oyo espace vie. Est-ce que yebi masolo nango? Centre vie oza centre o nga na yembeli. Na sala ngo promotion to beti banzembu. Papa Augustin azaki na souci ki asunga biso. Eza centre o ezaki ke na ba député ba uta libanda ba ya ba pesa ba do mama Karine lelo abimate ata député na biso azaki afuna aya apesa ba mbetu na ba biloko ezaki centre mo ke sunga biso mate teke mai o euta kaboy o euta mi ipen
mai wana nde mutu ezopesa biso passe awa en tout cas bakonza mboka soki batalaka mpe funa to selembau basala tu batalela biso funa po tozokufa na CCA na yeso bandako ezebele mais baparents yo posaka na quartier oyo kaka naza mwana quartier oyo ngakomona nga DJ Wezi mona pena centre espace vie oyembela yango na yembela yango papa ti lelo ayebinga mona ba malade ya awo mona bango batu na yeso batu bana babotama nde na hôpital lo place ozomona balongo batol bana babotama baza na quartier oyo alors oloba nini kasi na bakonzi bazolanda biso pona ngai na eloko na osenga kana bakonzi so ba muta malamu en tout cas basunga papa Augustin bachaye maboko eza eloko moya munini aza na esprit ya a ya Congo te mais aza na esprit ya visual libanda asunga jeunesse c'est que batu o baza na mbongo to ka ke bayembaka bango baza na sima na ba chapwa au centre vie kende liboso. Merci beaucoup ndeko na ngai merci beaucoup. Alors bandeko ezo sala passe wana témoignage ya bayaya témoignage ya ba mama bana quartier ya awawa eradi o na selembao bazo témoigner pour na espace vie eza passe mingi. Alors na ba recherche na biso to meki ko kutana na moko ya bandeko bandai ko yekula couper couture awa na centre oyo vraiment toyo kayena no ameka ko pesela biso ndenge nini babandai ko yekula couper couture ngo pe lelo vie na ye e koma ndenge nini mama mbote papa yebisa biso komona yo nani komona mama Bela est-ce que vandika na quartier to vandika papa alors yebisa biso oyebi makambo ya centre espace vie na yebi yango bande banda ko bano sala nga na zalaka yo yebi yango ndenge nini kasi na yebi on babandaki batongaki makambo ne bano travailler ne to bandaki pe centre na biso awa na ne to bano yekola couper couture makambo ne biso zalaki awa matala caméra na biso bien donc yo obandaki ko yekola couper couture awa na centre espace vie na bano yekola awa ba machine ezalaki ya papa Augustin centre ezalaki ya papa Augustin bandaki ko futa mbongo te bandaki ko futa mbongo to bano futa mbongo te kaka biso mo soko zala batindi ta mo somba tisi na yo po otonga okata yo moko osomi na mbongo na yo oyo okati otongi. Alors avant que centre oyo kufa ndenge kufa boye omisili selaka formation to omisili selaka te esala yango to passe ti leso na vani na o raisonner po to misili selaki te makambo oyo ko bebisa biso ba maya mbula tanga yaki ebebisi ekundi na ba machine na biloko nyose bebaka penza awa nyose kufa to comment on regrette so na vani na o raisonner soki maka c'est la maman donc bana formation ne kufa na ngobongo yo pe ovana no ka bongo do papa na vanda bongo akene ko kotela na santé akene ko kele ba sengo 10 kazi na uzula 10 kazi ngo wapi na opesa awa bano yekula ya ofele awa na yekula awa ofele pas penza na nyonga atililo na posa papa Augustin azongi sa makambo na ndenge zalaka liboso ba konse obaza liboso na ye ba mekana ko soutenir ye bandeko mususu bandai ko yekula na bango pe awa do bango nyonso bakoma pe ka bongo ba to palanga na ka bongo to vanda ka bongo to tikala ka bongo ndenga tika biso ndenge na sepili ko na moni bino nde bo bani suli solango susu esalinga moi bien na motema langa penza lelo na sepeli makasi ko yebisa siko papa Augustin nini pe batu mususu o bazolanda biso na oyesa papa Augustin ndenge azongisi makanti na yo yawa ezala bien azo sango simata ke na ka liboso po biso to so nyonga ne to vandi boye esezo sala nga pasi nde na vandi soki ya ezalaki na ngombe to komi ya musika mbele biso pe to komi ko to ko kozwa bato biso to so lakisa na sima na biso siko na ndenge oyo esalami boye na ko sepela na osenga pa na ye ekende liboso azonga simate bakonzo baza liboso na baso meka ko soutenir ye baza na sima na ye penza makasi penza. Merci beaucoup bakondi bazala na sima na ye ba soutenir ye nani yende papa Augustin Ayimba. Merci beaucoup. Je crois que na ba image na biso bozo mona déjà ndenge nini tozo lakisa bino centre o ndenge zalaka bozo moni déjà ba maternité bo moni déjà ba école maternelle ndenge bana ba eza passe na motema mama mususu ko tala ngona mboka na biso. Pourquoi mboka na biso balinga ko soutenir mama malamu te? Pourquoi mboka na biso bato alinga ko soutenir ma distraction makambo ezo ko abrutir bato mais makambo bano bazangi mbongo akende ko yekula na ba eteolo ya malamu ba ye a pona ko yekula bazo ata niveau o esengeli pona bango lelo centre kufa et personne n'en parle yango biso j'ai un fondement télévision to ye awa poto la musa dossier oyo to la musa dossier alors sans plus tarder to yamba bana nyonso bandai ko yekula awa to zana bana yaya boya venez les enfants venez s'il vous plaît bano nyonso bozo mona yaka yaka koyoka sonité yaya
koyoka soni te. Donc bano bozomona bango nyonso babandai koyekula awa école maternelle, école primaire, babandai koyekula awa na centre oyo espace vie. Yaya, mbote na bino? Mbote. Awa tozana quartier nini? Eradi. Quartier nini? Eradi. Boyebi lisolo ya espace vie? Bon, tozo banana no moko. Yaya, komo na yo nani? Fortina. Boyebi lisolo ya espace vie? Boyebi yango nde? Tubanda kutanga awa. Yo bandai kotanga awa? Na classe nini? Maternelle. Otanga ki maternelle awa? Oh. Siko lelo ndenge école yango ekufa nango boye dans na classe na yo pe beba nango makambo nyonso ebeba. Susi na yo ezali nini kasi? Susi na ngai ezali bakonzi oyo baza na mbo basoutenir papa Augustin mpona azongisela biso école tobanda kotanga. Donc classe yo otangaka su te? Mpona kaka centre ekufa? Alors basala nini? Bakonzi oyo bazolanda biso basala nini? Basuti papa Augustin oyo aza na makoki asuti papa Augustin azongisela biso école tobanda kotanga. Ezalaka wana yaya mbote? Mbote. Kombo na yo nani? Miradi. Kombo na yo Miradi? Miradi, hein? Obandai kotanga na école ya espace vie? Na classe ni? Maternelle. Est-ce que oyebi mukolo école oyo kombo nezaki nani? Papa Ogi. Papa nani? Augustin. Azalaki ndenge nini? Yo soko yebi epela azalaki ndenge. Azalaki mwindo, hein? Pembe. Yaya, est-ce que papa Augustin asalaki makambo malamu to makambo mabe ndenge atiaka école koto? Asalaki makambo malamu. Lelo siko école nango ekufa? Yo siko ezosala ndenge nini na motema? Esalanga pasi. Otangaka susu te? Alors osenga na papa Augustin azongisa école oyo bakonzi basungi azongisa école oyo ndenge ezalaki. Oyo ko bakotanga? Merci beaucoup Yaya. Yaya mbote? Mbote. Komo na yo nani? Mia. Mia. Yo potanga na espace vie? Ngapi na tanga na espace vie. Otanga awa? Otanga awa ya solo? Oh. Alors, yebisa biso lelo espace vie yango ekufa nango makambo nyonso to ekufa nango. Ezosala ndenge nini na motema ko ya? Ezanga pasi na motema. Ezanga pasi. Na moni olingolela? Te. Olingolela te ezosala ka pasi Alors, oyebisa nini na papa Augustin kasi? Azongisa école. Na osenga na ye azongisa école mpona totanga. Lelo pe mutu soka beli awa hôpital mususu akokendeza te azongisa pe na hôpital Ok, merci beaucoup. Yaya yaka. Yo zo batama mingi yaya yaka penza anzamba lola. Je crois que ba téléspectateurs ba internautes bozo landa biso bozo mona bino moko donc télévision ezalaka radio te image ezolakisa vidéo ezolakisa botala bano yo bano babandai kotanga awa lelo bano yo batanga susu te parce que école koto ezate non seulement que école ezate ezake makoki okende kotanga na ba école musu ezate mais aba bandai kotanga ya ofele donc mutu moko atie mbongo na ye abandi kotangisa bana ofele andi kopesa bato ba soins médicaux ya ofele bato bazozwa formation ya ofele mais lolo espace ekufa ezosala pasi mingi yaya mbote? Mbote. Yebisa bandeko bazolanda yo komo na yo nani? Rihanna. Est-ce que yo po bandai kotanga na école ya espace vie? Oyebi papa Augustin? Oh, ya solo? Oui. Tango bandai kotango mana omona yepe? Adai ko ya? Madame mutana utangisa bino to mesi. Madame. Komo ni nani? Madame Lamiche. Madame Lamiche yende mutana utangisa bino. Alors yebisa biso lelo école yango ekufa nango. Yo sepela ndenge ekufa nango. Te. Tozala posa école zonga po biso pe tozonga classe. Lelo classe pona bino ekufa nango Alors tala papa Augustin, tala ye pena na caméra wana. Oroloba na yeni. Tozala posa to senga kaka be école zonga. Be école zonga pona biso to tanga. OK. Alors ba yaya bino nyoswa bozo senga nini na papa Fachi? Papa Fatala, botala papa Fachi na caméra wana. Botala pena papa Fachi wana, botala ina caméra wana. Botala maman Denise place wana. Bobi maman Denise première dame maman Denise Nyakeo. Botala ina caméra wana. Botala ba continuance premier ministre papa Sama Jean-Michel. Botala wana. Botala ba continuance ya mboka papa Mboso, botala papa Barati, Modeste Barati, botala wana, botala ba continuance.
boyebisa bango nini boloba bino nyonso boyebisa bango nini toyebisa bango basoutenir papa Augustin azongisa biso classe azongisa école botala papa Fati boyebisa papa Fati nana koloba bien nana koloba pena bien yaya loba nano papa Fati loba papa Fati tozana posa kotanga awa na quartier Eradi yebisa papa Fati papa Fati tozana posa ya kotanga awa na quartier Eradi sunga nani papa Augustin pona azongisela biso école oyo. OK merci beaucoup yaya bongo mama Denise olobi na yeli kambote Mama Denise, bino bozongisela bosunga papa Augustin azongisela biso école oyo pona tobanda kotanga tozotanga lisusu te. OK merci beaucoup wane zalaki vraiment cri ya bana yaya mama Denise azotala yo papa Fati azotala yo ba continuer so bazotala yo olobi na bango nini olobi na bango ba soutenir papa Augustin azongisela biso classe tozonga kotanga tozotanga lisusu te banda mayeye kunde école tozotanga lisusu te pasi na motema bozana posa bozongi la classe OK alors tango bozalaki kotanga awa wana Eradi awa na centre espace vie boyebaki promoteur na bino komo na ezaki nani bobanayi koyembela nzembo nzembo nini bobanayi koyembela soki penza ngapela pona ndima pena ke boza bana banayi kotanga na espace vie boyemba na nzembo banayi koyembela papa Augustin. Messieurs les promoteurs, soyez les bienvenus parmi nous à l'espace ville. Nous vous attendions longtemps, mais voici maintenant parmi nous. Soyez les bienvenus parmi nous à l'espace ville. Messieurs les promoteurs, soyez les bienvenus parmi nous à l'espace ville. Nous vous attendions longtemps, mais voici maintenant parmi nous. Soyez les bienvenus parmi nous à l'espace ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe na motema waneza cri ya bana. Merci tokomi na suka. Bandeko oyo bolandi émission oyo. Bandeko oyo boyoki kolela ya bana. Bandeko boyoki témoignage ya bandeko quartier oyo. Totikeli bino bal na kana bino. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que centre oyo ezonga bano bazongela kelasi. Ba yaya o bazongela koyokola couper couture. Ba mama bazongela koya kobota awa pe batu baya kozwa ba soins médicaux awa. Ba numéro est affiché en bas ya ba écran na biso. Bobenga de partout bo faire parvenir au nini bokoyi ko sala pona ko sunga école oyo ezonga ko sunga centre oyo ezonga ekozala malamu mingi. Merci beaucoup na papa Augustin Ayimba, merci na bandeko nyonso banayi ko travailler na espace vie ba auto yambi awa na ba auto yambi te. Merci na bana nyonso a quartier Eradi, merci na ba continuer sa mboka obolandi biso. Merci surtout na réalisateur na ngai Albi Bayunga, merci na yo Vini Mokono. Merci Nayo Gelor Kwata. Merci Nayo Adida Lumumba. Merci na bandeko nyonso oyo bosunga kabiso po GN Fondement Télévision pe kende liboso. Vraiment bo soutenir toujours. To pesa bino toujours les meilleurs de nous. Pe to komema bino na ba quartier ne bo moni to na ba quartier oza reculer to kotaka partout pour te faire découvrir bino RDC parce que za mboka na biso. Biso to ba congolais. Tana mboka mususu to ba congolais. Donc to lobela mingi Congo. Alors, vous soutenir le biso pour te koba toujours kopesa bino makambo oyo ya kitoko. Merci. To kutana Mikole Zalikoya.